Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autrement dit qui n'a donné quand notre était la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, naba nouveau abonné nyonso. Sentez-vous à l'aise ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien. Et gros coucou, naba abonné yakala. Vraiment. Ndena Lobaka Sambino la championne la championne. Et là je profite de l'occasion de saluer bas sponsor officiel Yadikina TV et Sika Bozali Bino Moko Pomi Yebi Bago bisous Nabino et puis je suis vraiment reconnaissante. Batoto ya Congo boyo kalisolo et bon week-end nano, j'espère que le week-end est bandi malamu et puis koleka malamu par la grâce de Dieu. Histoire ya lelo batoto ya Congo baboya ngai po nazalaka femme de chambre ou femme ya nettoyage nde yango mobali aboyaka ngai abila champion na kande tozalaka bana o toyokaka te na âge déjà ba 17 ans moto ekomaki ngai likolo bona fandaka na France moto ekomaki ngai likolo mama loba na linko yoka te ba parents na baloba na linko yoka te concert awa concert kuna boeti na ko tomber enceinte na bot na âge de 19 ans donc na vu même bac te et le côté nini te nazali na 19 ans mobali na ngazaki na 35 ans azalaki quand même moi posé moi mutuka moi ndako et tout bon tant on a boti mwana comme na baina ne demi 2 ans j'étais obligé ko ça nini ko banda pe ko ça nini ko luka ko sala po aux en fils qu'un petit rien po mobali azo ka charge ma camion surtout te nde na tombaki na femme de chambre toute femme ya nettoyage na nini na loba na immeuble moko boye tozalaki bandaki ko bande kwa bande kozwa na net na ba collègue na ye zaleka esika moko te donc boye bokomboli première lem sous première bâtiment boke na deuxième et tout mobali nanga yaka zwaka nga na mutuka et puis zala pende entreprise moko ya munene sika tondo kino sala nettoyage so mukolo na okende wana mobali nanga ya déposer nga wana ye pas zwinga ndenge wana kaka ainsi de suite la championne vraiment zala na fille moko ande ko sala kaka donc na ba bureau ya assurance nde batekaka ba assurance bango tozalaki donc bazalaki ba client na biso to ande ko sala bango nettoyage na immeuble wana nde ezalaka sur na deuxième étage nini oyo ba assistance sociale na premier étage bato ya nini oyo ya assurance et quatrième étage lem so ba dentiste aza kuna ou bente gynécologue moko privé ezalaki bâtiment penza ya munene esika tondo kino kosala nesika na ndo kino sala nettoyage nazalaki quand même na msala nazokende kosala nde baloba msala azobezalaki te mobali nanga komea koya kokende kotika ngai nasalaki 6 mois esika wana koya kotika ngai na mutuka ya kotika ngai ye azwi ngai atiki ngai ye azwi ngai atiki ngai de temps en temps tant mobala ya kozwa ya kotika omonika nde ezalaka biso basi bokomi kosala mwa baconnaissance na bato basalaka na baimmeuble wana bizalaki mpe na bafille moko bazalaki wana miso bazalaki bacongolaise miso bazalaki bagambien miso bazalaki donc bekolo donc mélanger bafrançais donc c'était vraiment mélangé parce que ezalaki immeuble moko donc ezaka ya baentreprise na baentreprise. À ma grande surprise fille oyo ya congolaise wana kosala na bureau ya nini ya assurance nakomi komona ye ndenge la championne amoko bokombola mosusu bureau bete esika bango bazolia nde ezalaka kovide banini poubele ozomona mpenza moto aosala minimize yo azwile mosusu papier abwakeli yo na makolo mpo oyo olokota biloko moka ya bongo olokoti na yo ozokipe te ntina akomi koyoka ke non mobali na ngai topesa la fille kombo Angèle Mobiala topesi kombo Angèle sikoyo Angèle nde azalaki nini Angèle nde azaki fille ya 19 ans oyo abotaki mwana mutu likolo ayokaki te ye nde Angèle ande kokende kosala femme ya nettoyage esika Brigitte afandaki na bureau atekaka baassurance kolukaka baclient eto Brigitte akomi kobima na mobali ya Angèle ayebaka te nzoka Brigitte nde ntango baya kotika Angèle na mutuka mobali akiti mwasi aye kozwa ye ndenge pe kaka ezalaka toi tu travailles ici moi je suis venue chercher ma femme ou ma copine so epo mbala lobaki nini nga na bino toyebi to non moi ta femme elle travaille aussi elle est où non elle est dans le nettoyage d'accord moi je travaille là-bas et tout basali moi bande ezalaka kaka basali béchange ba numéro et tout nzoka Brigitte akoma kobima na mobali ya Angèle Mobiala moya yeba ezate donc sous boule
ya mona kama normal mais comment mona ka Brigitte azo boudé hier moko mona obwaka mai ta ya zo sala azo torcher obwaka mai mais pourquoi tu te comportes ici? Comment ça je me comporte comment? Tu fais juste ton travail, tu es juste une femme de ménage. Wana Brigitte penda donc azo kakola isa tout na ta mutu ya na ye. Nde mobali aya koyebisa ye. Donc Angèle mobali na yebisa bike non Angèle nga na désolé. Vraiment na moi si à niveau na ngai oyo tokoyi ko projecter na avenir oyo penza ko sunganga ko ipolenga na ndenge ninga no toza na problème to toza na problème te mais na kuta na fille moko donc asepeli singa et pas za fille à niveau na nga na fille moko ya classe abila championnat car pour moi na moi ça sala na bureau ya assurance nga na femme de ménage mobala lobi que la fille à moi c'est à classe par rapport na ngai oui yele sous na bureau ya assurance elle s'habillait peut-être bien par rapport netinga ton na biki na ko sala na ménage na ngai a ko tchane moi batalon na yo moni ke musala lezo senga ndengo wana mais nga na ko sima sima mai ko ko torsionner ndenge na ndeko nde se présenter na musala c'était pas la même chose ma chérie a pensé donc pour na loba ke musala nyonso ya yezo pesa mbongo il faut qu'on valoriser yango s'il s'agit à benda beauté tu tires les beautés tu te maquilles comme il faut OK musala na yo donc c'est ça Angèle a lobby soubu na yebaka te mobala yebisanga ke azi moi c'est à classe moi c'est à niveau oyo bakoyo kende quelque part donc ngai aza désolé na bito na sali nini o eloko te na bongo mwana bo te mwana okola na ozala na po na mwana na ngai abila championnat epesanga pasi e révolta ngai nazo mwana na ngai nazonge pa na biso na kolela abi mpo yebi ba parents africains maman na biso ali azui sous temps ya kosala nini ya ko tia pilipili na mungwa na poto de jeza kolela abi ya zonga classe oza mwana mke zonga classe abila championnat azongi classe na oyebisa yo ezwaki nga 10 ans ya kobanda ko compléter tina tanga na bima mutu. Ça m'a pris 10 ans, 10 bonnes années à vie nangai, 10 ans. Na zongi pa na biso, na mwana nangai, na ndimi humiliation, na son na makambo so na ndimi, mais je me suis dit n'habiter. Si la fille là, elle s'est comportée ainsi envers moi, pourquoi? Parce que j'étais juste une femme de chambre, elle se croyait être à l'auteur par rapport à moi. Donc je dois aussi faire quoi? Je dois m'instruire, devenir quelqu'un pour éviter que cela se faire quoi? Et banako se répéter dans l'avenir. Mwana ake atangi. Batoto a Congo. Botu na Angèle atangi nini? Angèle atangi pendant ces 10 ans, a complété atangi alubia bimi médecin. Médecin. Il y a pas donc 10 ans, 10 ans et demi, presque 11 ans ya vie naïe. C'était pas facile avec l'enfant et tout, mais Dieu merci parce que mes parents étaient là pour moi. Na koma ko mona kana ba Facebook fi wana et tout na kenda petit na solo na chef na ngai na solo la pe na chef ya assurance wana alobe donc chef ya Brigitte Angèle tellement passe ya mobile ne bandeli akenda ko funda Brigitte pas chef na ekete alingi mobile na ngai et tout chef a dit que non moi je peux pas je suis pas là pour contrôler qui peut tomber amoureuse de qui et qui ne peut pas le faire. Donc moi je suis là juste pour contrôler que mon travail coule bien et ça marche comme je souhaite. Donc là vraiment je suis désolée madame, je peux pas t'aider. Azonga na na déception na ye. Abila championnat natanga na silisa. Natanga na silisa. Car en hôpital moko wana na Paris. Na hôpital moko na Paris wana donc nazalaki na ba côté ba nouveau né. Tant na wa na o meka wana donc si na sita ki na nga médecin donc na koti penda musala. Nazalaki na nina ba nouveau né en tant que médecin ya garde donc il fallait nazwa nini nazwa ba rapport ndeza la kaka. Na Suisse il fallait na leka nde ba benga ngo ronde na leka pendant que nous tala ba patient bandai ko exiger que donc il fallait ba voir médecin et tout. À ma grande surprise la championne a tout nanga nani. Nabi aya nani. Abi j'ai vu la fille. La fille qui me disait que toi tu es juste une femme de ménage. Na mobali na ye ba ota ko bota mwana bango ya nini ya mwasi. Et puis na tangi journal donc ezaki famille moko ya ba problème. La fille elle était déprimée pendant sa grossesse. Pourquoi? Parce que les maris étaient tout le temps partant. Na ye
bareconnectaki ngai bazoyeba te soki naza infirmière soki naza aide-soignante soki naza nani. Donc j'ai fait quoi? J'ai tendu ma main comme ça. Bonjour, c'est le médecin du jour, c'est Angèle Mobiala. Donc abi omoni loboko ezokita na kilo. Papa mwana nanga la championnat atikala penza omoni bato mosusu bazalaka baokamwa aolakisa la championnat munoko etikali aondima te ke ngai nde nakokai koya nazala médecin. Na répété yango 3 fois. Lui, c'est moi le médecin du garde, c'est moi le médecin du jour. Est-ce qu'il y a un souci? Comment je peux vous aider? Alors, pour nous, l'accepter que ngai nde médecin parce que na yaki na infirmier nazalaki na aide-soignant nde totambolaka na rond po tozwa ba rapport nde ezalaka kaka. Donc nasengi nabengi nani oyo nabengi infirmière apesa ngai nde totambola na ba dossier ya ba patient apesa ngai dossier. Donc bapesi ngango naomona naotala bango na service. Angèle, toi tu es vraiment non, c'est ça la vie. Abi naotanga dossier na ye mais naotala bango na service nde baotala ngai. Surtout papa mwana na ngai lekela ye la championne andima te ke ngai. Ça m'a pris 11 ans à vie nanga pona ko tirer vengeance. Mobala boyanga parce que nazalaki homme femme de chambre, nazalaki femme ya ménage. Na sali loko moko te nini te. Pourquoi? Nazalaki sous moi si à niveau na yete. Nazalaki moi si à niveau na yete mobali ya boringai. Na kolela na mai na miso la championne. Yango na ye koyebisa ba femme seule. Na ye koyebisa ba femme célibataire. Une femme stable. Elle a aussi la facilité de trouver l'homme de sa vie. Et pas n'importe quel homme. Yé mobali à niveau. Pas n'importe quel homme. Mobali à niveau. Abina bala, je suis mère de 3 enfants. Na batiba na ngami bali. Na oya liboso na bota kiwala. Donc pour vous dire la vie. Je pouvais aussi rester là et pleurer, rester amère toute ma vie. Mais je me suis dit non. Nabo moi na bona âge boy moninga moi ça zo sekangai. Français pe na munoko. Oui, parce que je suis peut-être femme de chambre, femme de ménage. Mais l'homme en question, il a oublié que non, aujourd'hui, si j'avais pas fini mes études, c'était à cause de lui. C'était à cause de son amour. Mais il a eu les culots de se mettre devant moi pour me dire que non, j'étais pas à son hauteur. Donc voilà la championne. Na kenda na tanga classe na bima médecin. Na bima médecin na kuta na ye Brigitte, ta hotel ko bota. Na ye mobali aboya kanga pona zalaka femme de chambre, pona zalaka femme ya ménage. Na kuta na bango na denga koloba kete mokilo eza ya nzambe. Kande sika yo komi so muta kufite. Akoye po okoma ngo so ikaka volonté zali. La championne surtout papa mwana nga atika la penza. Alondima te ke ngai nde na bimi médecin. Ngai nde donc na telemina na équipe na ngai ngande nazo sala nini nazako pesa nini ordre. Nga nazo pesa ordre na otali mwana si c'est bon maman ko kendo bente be examen nini azondima te atikali. Donc pona ko loba ngai baboya kinga parce que nazalaki femme de chambre, nazalaki femme de ménage, mais je suis allée na tangi classe na bimi médecin. Donc batikali munoko polele batikali bouche bée et na ye ko passer message ndenga ko loba ke non, ta vie tu peux arranger ko ça la meilleur. Tout n'est pas encore fini. Ne crois pas, il faut pas désespérer, hein? Tellement, tellement. Ainsi va la vie. Aussi longtemps qu'on vit, on ne peut pas perdre l'espoir. Vraiment, Angèle, maman munganga, vraiment, si on est en France, on est en tonga, mais elle est pékanga, na banga la tonga, na lela la tonga. Et l'autre pays, na vie, na lo quoi tonga, na éviter. Vraiment, merci beaucoup pour la solo na yo. C'est ça, vie, il faut qu'on mette à niveau. La vie, il faut qu'on mette à niveau, vraiment. Bah, félicitations, c'est pas facile. Ça t'a pris presque 11 années de ta vie, mais 11 années par rapport là tu es maintenant sur rien. Vraiment beaucoup de félicitations à toi. C'est ça, tu es une brave femme, une femme courageuse. Bon, on est à la cas. Mote mingi, na bino ba oyanga, ina ligi bino mingi, to kutani balasima. Bye bye.